papa Hervé, quant à moi, on est engagé. Là, c'est plus dans la tête. Il y a le bac qui est bien. On les a bien quoi. Mon ibano ba bazara na lox. Papa ko la poudre. Bana kini bana poto bino mo boyebi. On a ba musicien na ba lo ba. Puis on moni ngala ba ke fait il est mal entouré. Faut ça ba conseiller bien. Donc sauf faire la bague na yebi nana. Ah, c'est quand il mobile neka. Il y a des langages ba lo ba on a cité, quoi ko lo ba on a médiaté, quoi ko lo ba on a politique. Papa Hervé a l'année dynastie a la consacrer plus la dynastie. Likambuya concert ya Wenge to ya clan Wenge bota problème té. Quand on parle de Wenge, on voit directement où est Razon et Jibempia. Ba signer contrat wana. Absence ya faire rigola ezali. Allez-y comprendre que l'aime sous clan Wenge to ba leader ana mibale. Ba pressé na bango té to ba moni pe cahier de charge na kozala té. Yango ba bengisi été. Bonjour, bonsoir, ça dépend, il y a Herbo Sulibiso, Nabike, vous êtes belé, vous êtes Landabiso, à travers la chaîne Nabiso Vision Plus Télévision, et Nabike, vous êtes belé, babonné, Nabiso, beaucoup, kota. Nakoloba te soki nan bokotike et botuna kibiso soki akenda wapi et azali tozala moko yaba ni na bino et bino moko boyebi. Biso vraiment to kitara soki vraiment actualité zali et botuna biso gérer Roberto Sakenda wapi et à travers l'émission oyo boko découvrir et to mekano un peu nan kosola na et par rapport polémique continue na télévision et balobi à travers la chaîne o ne boko découvrir et to mekano kosola na et bonjour papa na. Ah bonjour ballon d'or. Bonne santé papa na. Oui, santé zakimi abiso toza ba chrétien ba croyant toujours na Nzambe. Et Nzamba zo sala malgré ni kakatano tozo sala toujours musala gérer comme tox na bango 207 de la presse mobala litutu mobala mumanazo le préfet de discipline mutu oyo lo ba vérité na internet aïe si les loba interpella yete si les loba kanga yete si les loba to ba sepela kane ba ndeko poto ba lo ba ke gérer o lo ba ka bien gérer tu es très intelligent donc naza wana pona bino merci beaucoup na famille na mobimba o bo adoptanga na poto namoni mbala moko na ville ya Lyon namoni maman na biso Ladi mère Ladi mère double ndeko ya maman Hélène Vuzi na kiti na Londres namoni mbala moko mokolo chaîne oyo maman Bella de Nganga la patrona bambote na ebele ngaza na plateau na yo ba question za yo biya nuza voilà ocho loba abakanga yo te yo ki manote yo za ko baninga mususte parce que to mona ke belé au moins pas bakangi ba bengi na basoda yo non ngana loba bongo pona nini na loba bongo pa kolakisa batu tango zo loba yeba eza personnalité ya mutu télévision eza personnalité ya mutu boni tonton moi to benga ngana poto alobi na Congo to comprendre bino te mutu ya vandeli pena via mutu na TV alobi na ye afingi ye pa kei na ya vandi à l'aise na poto eleka bongo te alors ngai place mabe ezali na luka na condamner mais sauf que na finga ati bato ebele ba comprendre ati bato ebele pe ba comprendre que Gérard finga ati ngana ko ya te boni yo kutu tala kutu longi boy jamais non ça la ngote ceux qui ont critiqué même musicien ont critiqué na œuvre na ye na critiqué te tala kuna ba botola ye mwasi tala kuna za ndaka bien te na critiqué bongo te on les a pas critique mo terre à terre ngana critiquer un musicien tala le bon beti et simbité polo bia bongisa alors yango moni na loba ke ngai ata sous cette quartier interpellanga te ata parquet elongi na ngana parquet ezalaka te parce que na loba vérité vérité n'a pas battu ba sepela kana donc c'est ça bon bi lelo veri et yemoko grand prêtre Roberto Salobi qui lelo veri quoi et papa nanga to mekano un peu na kosola na yo et to mona ki 25 ans na Wenge to mona ki ke Wenge kabwanaka parce que ba mabale belé komara ke non to kabwani le roi Wenge ne kabwana mais lelo to moni bango sous ensemble ba so préparer les biso concert mais la kata concert wana to moni ndeko na biso et faire rigola sate to moni ba bengisi bato misusu to mona nani mobile asawana ba bengisi ba faire rigola sate pourquoi ba saluer. Merci beaucoup pour la question. Après 25 ans de séparation et enfin les ana ndeko oya moni ki asangisa clan Wenge ba betela biso concert le 30 juin na Stade des Martyrs. Eza likanisa bien bato musu bazoloba eza retard bato musu bazoloba to bosa na bato mususu mais sauf que na Congo
c'est comme si on y est cours à histoire et koufa na Congo. Bato belé pena basa na ba histoire te. Omoni lelo yo, il faut qu'on enseigne génération zo na sima mo makambo ebele. Wenge basalaka succès na bango na temps na bango, basala o tout bako sala jibe pia na yewe ranson ba yeko kabwana et 25 après ba yeko sangisa bango. Ngana ni na mituna. Likambu ya concert ya Wenge to ya clan Wenge ebota problème te. Parce que ça toujours na deux leaders au ba proposer qui ba bengi bango mibale bo vana na mesa boyena boy ata ba fait na biso ba Didier Masela ba ye ata ba Blaise Boula ba ye ata ba Lema ka ba ye mais ba tête d'affiche mibale nanu o ba benga kezaki Wera na JB Piana. Alors Wera na JB Piana, quand on parle de Wenge on voit directement Wera Son et JB Piana. Parce que bango nem bazaki ba continuer mibale ya likolo wana. Alors soki lelo va signer contrat wana absence ya faire egola ezali allez-y comprendre que l'aime sous clan Wenge to ba leader ana mibale ba presser na bango te to ba moni pe cahier de charge na kozala te yango ba bengi siete et bota polémique te pour concert à stade et Simba il faut faire ça peut-être ba tu mususu ba ko mo ba bongo OK ba bengi si clan Wenge faire outa na Wenge oui to boyango te faire atika la koyemba na album moko te ya Wenge musique à 4x4 bon sig bon chat atika la yemba te yo be ya ka ayemba na ba oui to yebi fera yaka elenge na Wenge mais ceux qui nazo kosa batu ba commenter fera atika la yemba album moko te fera aizala na Wenge musique oui abeta ba concert oui mais fera atika li koyemba album na Wenge musique à 4x4 bon chic bon genre te ceux qui absence na yeza na concert wana et quoi handicapé le retard est-ce que vous avez ban belé so tu si bango faire ça na Wenge ba obi ke bandima te oyi poani pour bête album te so album les aki confirmation ya faire et biso ba jeune o te bi ke wera banda beta na ba bandal a wala ba kermesse faire banda ko yemba concert ya Côte d'Ivoire que je t'informe JB Benasali fait de l'amour ake mixage na ngona poto faire gola Wenge ezalaki na concert na Côte d'Ivoire faire un représentant JB Mupanzi ya Wera azoyemba ba vocal ya JB azoyemba ba chanson ya JB to boyité mais album on comprend album faire à côté na studio bo ayembi na kati ya Wenge bazaka ensemble atika lo sala wote alors ce que vous avez polémique était sur ma bengi faire to il faut ma bengi c'est kaka oh il faut pour ba tebele ba lo bien te ba congolais belé ba mal intentionné Wera na JB ba yi makamba ça so ba monique ba trouver faire azala na yete et c'est normal et puis so ba bengi si Morombi comme on est à ngwana l'aime sur na baby sang Morombi so ba bengi si il est invité spécial est-ce que bilo molingi ba benga sko faire ndaza na invité spécial non ba bengi si congolais o abunde la biso libanda ça ko ba kambu alo ko ba trésor lo ne ba no bete babale asa lo ko la ba Yannick Bolasi parce que Morombi asa bongo na musique vous comprenez congolais akenda à garder nationalité pour abonner la Congo libanda vous comprenez et ça normal au moins musique na biso lelo batu bazo aider ba jeune té ceux qui batu ba oloba lelo et ça m'a béni ba bengi si ferete Wenge na pe concert na ko leka na bien té c'est que ba kosi et voilà papa na et to lende sous tout na parce que tant on to lobela clan Wenge to mona mbala pour et président na biso ranson na JB voilà et tout le monde a bango par rapport à ba fanatique na bango parce que concert eza awa si fanatique nem dans sen affaire non par rapport à fanatique na bango na sens parce que ba tumsusu balobi ke il faut ver la biso Wera atika non ba fani na ye bazana libanda et ba fanatique susu ya papa na biso JB bazana non libanda parce que bango mibale ba ya batiate ke onga za leader nga na za boy parce que soki bate ke nio na sens que ya leader eloko wana e Simba te zelanan tolo bana onde ba fana obike ya mo pe ba fanatique to tika okoma ba fana kwiti to za ba fanatique un fan ou a soutenir un leader yebisa ka Wera tika ba fan na ye libanda jiba tika ba fan na siko stade na ba betela bana ba fanatique sika ba fan soki ba ye na sa mobulu non ba fan ba okota na bombe ba tika ke nga na leader nga na za boy parce soki ba teke nga na za Wera nga na za boy nga na za boy conseil comme ça et bon na yebisi bango ke Wera na JB ba kozana intention na ke nga na za Wera nga na za JB Congolais a mal intentionné. Azaka na ba idée na ya luka former lomo ba pesa ngo former apesa ngo na valeur.
Ce qui est c'est le leadership et qui est Azawera, Jibe, Azajibe, na musique tous les coups sont permis. Oh bango ba kosala. Oh soki ba ko bambala ba makofe, mais biso souci na biso ça ni musique inde ebeta, batu bata la concert on a batu ba sepela le 30 juin. Vous comprenez? Le 30 juin ça dit fête d'indépendance. Alors ba poni mukolo wana ba beta nde wenge musique à 4x4 bon chic bon genre. Ba beta en concert. Où est le mal? Si au bino moyo c'est biso ba fanatique ba lobby wera kosala ki jiwera jiba kosala ki jibe nana bisu est-ce que bon ça ne wera première fois beta podium mon jibe za lelo non mais wera auto be abetaka inter à 3 jours avec ça jibe pena yaka te siko bokolo ba ke wera kosala ki wera jiba kosala ki wera ba congolais to longo na ba débat mo beza terre à terre on va débat na et so pe forme d'internet ba ko mo publier ngo biso ba ta wera to bien boy kosala boy biso to sala non totika mwana mboka wana chembungu na yanje abetisa wenge après 25 ans asa sobate asa mayele et voilà et batunyo so bazolanda biso et puis afuti ba taxi na ye akozwa stade na ko felete afuti la mbongo ba taxi l'état pe kokota mais congolais lingi ko raisonner Jean-Claude Van Damme ba besi passeport pas diplomatique pour nini est-ce que le congolais congolais raisonner ka terre yo bi Jean-Claude Van Damme combien de fois côté ka Congo ka ninga zana teke la biso pe na Congo bi combien de fois yo kasi pona oteka Congo faut ça congolais nous avons des congolais ba sa makama be kutu ba contribuer à na mboko te mais peut-être Jean-Claude Van Damme ko sala akoki ko aider pe Congo donc ba congolais to na ba débat moko boza na sema kasi na ebité na komisi biso na débat na c'est bon. Et voilà, pendant la gérer Cobertos, les cambas fikino et vraiment ma parce que ba musicien belé ba komi trop fikino. Quand la minute peut fali azo beta fikino so les 10 octobre. Mais beta qui déjà fikino? Non, beta fikino. Oh, fallait auto beta na année auto les beta fikino. C'est comme stade, ça. Pardon, Kambaba stade. Stade, voilà. Pour fiquer de reste, il fallait auto beta. Kambaba stade et yengambu ya makasi parce que hérité par lobby a kotape muto. Biso siko to linga ebongo. Yebite ke bongo nde to si matière. Nga ebise ba musicien, boke na ndia ibo beta musique, ba stade ezala bo beta. Au moins que to vandi panda ba ne belé, ba stade beta mali souté. Nenge fali pour pas signer martyr, après ba vie na ba wenge. Kasi héritier pas signé martyr tout la score force ya mutu ole ya kofinga naka omona musicien so finga muningane tala ye kuna sana kunki tala ye kuna kuta sama koloma biata to sana posa makamate to na posa ya bitumbande na stade bitumbande ya musique lo ba vena so bless bula betande binande so ki liembande vous comprenez ngana sepe na likanisi wana fali so ba osala mpiaka yera na public na ye to ko juger to ko na ba biki rouge héritier ndenge mo même na wenge wenge pe ndenge za na tango ko beta stade wana soki pe ba ko sala point to ko yaka ka na ba plateau oyo to bandi to zuli tiers to bandi sko ko loba ngana sepe na likanisi na fikine zonga ba concert populaire fait zonga et le bi kulutu na biso waze quoi au moins ba concert ba beta na ba stade oyo ba ofele oyo et na ba terrain concert wana so ko sali mpiaka c'est que nous a faux musiciens pour ba foutela ngombongo te osombika so bière moko ba peso place mo ya VIP au vandi au la concert ce qu'on sent en pierre rapport c'est qu'on a faux musicien donc ba concert populaire en effet zonga ba stade il faut zonga poto tika batika makele moni soki to na pesa exemple fali so ka beti martyr a sali mpiaka héritier a sali plein moi makele le débat la TV aussi il m'a accompagné na sali mpiaka so na métier héritier bimisa na place Robino so ka beti plein ce qui déplique à Betty Mpiaka, déplique à Oseke, à Kobanga, à Robino na TV. Donc, guerre musique est comme Ascoyo, non moi Kobanga. Baso Banga na te poani, baso beta la showcase, mutafa ineka boye, aza so saboningo na moi sina bengi obeta. Yako beta nesko place au bini bomoni 3000 mis sur état là. Tondi sa siko. Et ça likanisa bien, parce que t'as des zonga. Et ça bien. Et papa na gérer est-ce que likambo ya ko finga na TV parce que liboso to mona ki ba musicien na biso et liboso soki leti basali M6 eloko na bango M6 pour chrétianer kaka mais ya lelo vome komi ko finga na mona musicien o aleki na TV fingi muninga ba benjir mo o ya te leti nga za ouvert au loba leti déplique na Robino makamo ba finga na TV na Congo za posa na ngote nga telle vidéo a déplique na telle vidéo a Robino mais ça se passe pas comme ça. Jeunesse à lobby bazo ça la musique bozo la sabangoni
bola sabango ke muninga mazo finga muninga na TV oza sobo wa maelete o finga muninga na TV bon a été on tokoloba bino ba chroniqueur wana ba chroniqueur za YouTube wana c'est comme si bango ba comme ko so ba to mayele ko leka biso mais bino ndeko to so bimande pena ba na ebite ndebo obimela na employé terre mango tenere mon abino c'est pas normal etinga je suis contre ya guerre ya Robino na depuis que na terrain ndia yeza pembeni baki ne ba betela biso musique ba bini samboko ndenge bina filaso bini samboka ba bini samboko ndenge fali pour ba bini samboka ba bini samboko ndenge faire gol ba bini samboka ndenge ba fabrication ba bini sa mbazala ba devoir rebelle na osala bango mi balande depuis que na fabrication et na Robino basa ba devoir rebelle osala nanu ba battre record ba Messi ba yaki ko battre record ba nani ya ba légende ba ya bango ba battre record ani mafinga c'est pas normal. C'est pas normal, nous avons un ministère de la culture, nous avons une vidéo des artistes, musiciens, nous avons une commission de discipline. Donc, nous avons évité tout ça dans le pays, nous avons jungle, nous avons marché central. Nous avons condamné les propos, nous avons séparé. Ceux qui ont été les stades des alliés, les martyrs des awa, les salles des awa, les bunda, des arbres dans la TV, c'est un peu ça. Et voilà, et pour nous, je suis acheté, et papa n'a pas Roberto, c'est un an de vie. Tout le monde a des musiciens qui sont sous et ceux qui peut-être pas bien dit bango et la chaîne numéro pas tant à combo et mninga na em sous sur le bac na biété na yebi musicien na té mais hier tout au la l'émission mo ya faire ko la batuni à papa fali pas à l'obi clairement que yebi et batuni est-ce que au côté pour ça la fitire na fali abi que on a un problème que ceux qui producteur mo konda monani ya temo est-ce que pe akokoka ko mbappé le kolanga musique à Congo ça gêne. Et puis nos musiciens congolais balimbi sango boningabo la na public que c'est comme si bokenda na babandi l'école. Nous avons des valeurs dans ce pays. Ba lokwa jangu bala vai na kiti azoloba botala ki azaki na akeleka na bande l'école. Nous avons des voisins quoi. Même avec qu'on fait la tangati na poto mais sauf quand qui a kota pe na ba délire ya bana. Vous comprenez? Mais sauf que musique à Congo et ça ba bilomo ya buzoba. Au moins nga na tele mission na boso na politique ya Israël muto. Atuni faire gola d'abord na ke ko yebisa ba goloa. Na ke ko yebisa na makauzi. Au moins que faire les lois contredire bino. Oui, c'est ça. Boloba qu'il fallait à faux musicien, fallait ebo yemba mais faire gola la bi a faire la fierté ya musique congolaise. Allez boso na patron na bino. Boso na faire. Ya moni ba mikala. So bo le kana ba TV bolo ba. Faut bo ba mamni bolo. Ngana moni obi eloko ata na terre na bi a faire abomi makauzi. Faire abomi ba goloa. Si vous voyez ça biso tondi ma faire tondi ma bino parce que faire il est musicien, a yebi direction artistique bino boza ba fanatique. Si on a raison. Faire a bi fali, asa bon musicien, asa ba fierté Congo. Si yo ya contredire faire. Allez, moko ntombolo, ya contredire faire. Makauzi ya contredire faire. Ce qu'on débat comme ce qu'on bino na bino bobu. Déjà eza attitude à bien. Musique na biso, on dit problème na Congo ezani. Force na force et simbati na Congo. Na Congo, force et simbati. Zoka fali na faire beta bango album. Aussi na bango ne so yango. Ba sili et puis muto otikala yoka bango azati. Donc Congo ningi nini? Faire aleki na TV a fingi fali aleki na TV a fingi faire. Congo sko elingi bongo. Au moment où on va payer baninga, ba force na force ba beta ba featuring. Au moment là ti Davido. Auto yemba tout à l'heure a été la éminence mondiale. Vous comprenez? Au moins la Davido a bêti les sous featuring nan de connaît moko ya Nigeria kuna à sa force et on ça na l'autre côté mais biso ke ba ko lia au gaz ke ba ko diminuer yo ke ba ko silisa yo dans la place biso to OK na ngai na sepela d'abord na titi d'affaire egola ya kolobaki featuring na fali pour pas moto chambongo sauf que baye bake tambo ya baye mana faire oui alors ben bon alors baye bon parce que aso miteka faire ça produit en miteka abi force na ye abi direction artistique na abi savoir faire na ye aso miteka c'est normal yo rasinga na bake chic mapu ya nengo to beta no exemple ba le boye bake yo lekinga tango ya fo
te faut akebisa de mutu ozo ya keba soko bangi c'est ko bangi donc attitude de faire ko bongo c'est normal mais plus inga na yeko mona ka mabe bato ebele bazo ba tuni feri oyebi nana ketchup fera lobi na yebi yete ayoka pe kombo wana te papa Hervé bima na babiloko oyo ezali ya mikie oyo etikala ya musique na omwe musique o wana c'est musique akala et mutu moba zela na loba toko kimisa no protéger base zela nga na loba omoni nga bien nga na loba vérité na oto ndimi ati ninga lobi andimi ndeko na ye sur place de condamné to lobi te ke Jerry oyebi X na yeba ye ki ye na yeba makambo salaka non so ba tuninga Jerry oyebi mampata na loba na yebi mampata mo sa wera so ba tunio Jerry oyebi mama Amazon na yebi mama Amazon mwasi ya fait papa Wemba ba lobi te ke na yeba ye bosolo na ye kati na ye papa Hervé quant à moi wana zo engagé nga c'est pe na ngate na titi ya lobaki na yebi na kicho wana za biloko amoni bano bazaka na lox papa ko la poudre bana kini bana poto bino mo boyebi wana ba musicien na mtu fo ba lobango eza suna ra ya papa Hervé te papa Hervé il faut d'abord batu balobaka journaliste atienga na erreur non c'est que yondo ebo répondre te na émission nga soki nazaki papa Hervé mais nga na répondre na yebi nana ketchup mwasi molongani ya fali pupa l'air mususu kutu na longoli ba attention mabe oyo batu basala nango na mutu et ça longoli côté et longoli partir le beau côté et ko boto le pe Mathias alonga mo aneti to ba maka ozo balonga ba musicien ete biloko wana ne photo aider nango ba musicien na biso aza mutu aza musicien munene mais face à peine na ba conseiller malamu yo moninga na ba kefele il est mal entouré face à ba conseiller bien parce que il y a des musiciens avant qu'il y ait une émission conseiller na yeba na bureau ne ba fa ntseba c'est talabo tala pisto kimango nga na CPT na titi mais bateau bazo encourager bazo lo baki aoyebe ndenge nini est-ce que ya mona est-ce que ba yeba ka mutu so moni bato belé pe ba biki akimine pe polémique parce que na kati wana balinga ba lo baki omoni ayebi parce que alingaka ye asalaka bopo etanga nana ngwana lo bibongo nana lo bibongo wana makanisa congolais tala congolais ninga zo pesa le forme wana makanisa congolais donc so faire la bagi na yebi nana c'est kaza mo bayi neka oui parce que bato belé ba lo baki non faire alingaka nana boy bon ko ba mama na plateau te osana preuve nango naza preuve nango te mais bato ba lo baka bongo maman yango nazo pekisa même ba politicien nga na pekisa ba politicien na pekisa bato nyonso ba homme public nyonso il y a des langages ba lo bango na cité quoi ko lo bango na média te quoi ko lo bango na politique leti maman na biso na katanga makambo lobi wana namoni bon ngana traiter garçon na mabe makaso alika une émission moni langage monsieur za langage ba lo bango na émission te ya lo bango na place publique te ke baluba ba yena katanga ba komi kolia ba moi un député ba vena biso ba chimbo mobutu mais ba député mobutu et ba député le loko chance loko pamba na ki député 600 chiki te tanga komi député ndako 600 chiki donc ba député mo na député au rôle ba makambo il y a des langages à citer président Kolia Mbouma ba langage à citer ba langage à citer au rôle ba na médiaté so ba biso to ko pesa ba leso donc ba langage monsieur ça ba langage ya kolobati papa Hervé fallait éviter loko wana sango azani mutu akindaka na ngubu yake na ngubu ime fallait éviter ngo c'est pas là ngaku tsenga pe ngana ba ko tuninga question atuna ke par rapport ya anniversaire oui peut-être bien on va retourner la question na pour aller on se comprend donc il faut éviter les biloko la biloko na mtezo bébé par contre bazo kanza polémique yango ne mata musique na biso te si les loba na to kangama na 3e place na musique to matate to peut-être to okita pour la polémique on va ko sa biso ke yango ne mtesa la ba donc ngana sepe na titi de wana te même nga naza ko musicien te so tuninga oyebi na ketchup na bana yebi moi safari oyebi aigle jaune na yebi moi si ya papa Hervé vous comprenez donc batu ba ki na ngote na conteste il faut yebe est-ce que ya yebi makamba sala donc c'est ça
Et voilà, et tout comme la biso presque na soute émission na biso et papa na message na nini pa ba tu bazota la biso et message na ngezali d'abord na sujet liboso to lobeli wenge musique à 4 bon ja baza na projet na bango tozela les 30 tozala ba caméra wana parce que biso toza bato abuka mona buka kokila donc toya wana totala soki stade kotonda soki stade kotonda te tokoyeba parce que wenge aza pe ne loko nazo préparer les bato. Vous comprenez? Donc c'est ça. Ce qui absence à faire ça, botika ko pelisa moto. Oyo na lobby, ce na bi ke ba golo ba za très sensible ba yo finganga. C'est normal na lobby boye, je pèse mes mots. Ce qui fait azate allez-y comprendre que ayemba na album ti. Ayemba na ba concert. So bango ba moni intervention les akara na ba concert ninga salaka. Ba also baza besoin ya album parce que kuna ba beta ba album. Moutou ayemba qui place ou fois yemba place. Et vous avez pas doublé. Donc tout le monde a déjà attention. Quant à moi, deuxième sujet, en tout cas, papa Hervé a l'année dynastie. Dynastie, ça la concentrer plus la dynastie. Moi, terre à terre, on a eu l'ongwa. C'est pas bien. Moi, tu es bien dans tout mon ami biso. Mais l'autre, on a fait ça avec la maman Hélène Ngouzi. Ndeko ya maman mère Ladi na Lyon. Et puis, moi, tu es bien na bino tout bolanda biso mose bela na ye moko mabela dinganga yebisa mama passer titi la sauce Nicolas Poussani ata la pe koto chic mampuya na assistance et ba mbote belé na driche motomètre bi baside ya na ko bi ba nyona na belé na ko mela. Et voilà, et merci à Batuno sur Balanda qui vous continuez toujours pour s'abonner à la chaîne Bisso au Bino Bolinga Kamingi. Nabi qui est belé bozolanda biso partout dans le monde entier. Et mbote nanga na Florence l'américaine des prix États-Unis et moi ça batu ya loge na muka et mbote nanga na Emily Kisala depuis Grèce, mbote nanga na Rabi Makanga et mobala bata Laetitia et des prix allemands et mbote na Batuno sur Balanda qui biso et mbote nanga na cameraman nanga asima caméra et mbote na caméraman na ngai et mbote na chic mapuya et mbote na batu nyonso balanda ki biso. Bon, continuez toujours pour s'abonner à la chaîne biso, vous n'allez jamais décider. Quant à moi, je dis